En quoi ma ange bazali ko constitue obstacle pour que ngana sanzola nzambe? Est-ce que nga pona sanzola nzambe il faut appeler ça nzambe instruction? Longola ba ange. Vous comprenez ça? Qui suis-je pour appeler ça instruction na nzambe? Nga pona yembe la nzambe. Et ce n'est pas ça nzambe mibeko. Et ce n'est pas ça nzambe ordre. Alongola ba ange. Je ne pense pas que ba ange baza ba constitue obstacle par ngai. Moko na royaume azali na responsabilité na ye, moko na royaume azali na mosala na ye o asengeli kosala. À moins que frère a utilisé une métaphore, qu'est-ce qu'il a voulu, n'est-ce pas, pour transmettre à Bisso dans l'expression longola ba ange pour la kumisayo. Mais ngana kanisi ete nazala théologien mais nazomo ezali hérésie o esenge basala na nzambe belé bayembi na nzambe belé batelema mpona kosunga libota na nkolo ba comprendre ete wana ezali hérésie ezali yango esenge na artiste chrétien tant osali nzembo na yo luka zana ba conseiller spirituel luka pasteur na yo luka pasteur mosusu talisa texte na yo mutu na nzambe tala nzembo oyo par rapport à la Bible est-ce nga nazala makomi to na bimi libanda ya makomi mais bele bazosala yango te yango banzemba kizoba banzembo ezanga mutu na makolo ebimi mpe tozoyemba toza kobina yango papa po ezali ko profaner l'espace ki bonzambe comme ça nzambe po longa ba ange nzambe mwana musana yo po nzambe longa ba ange o pesa instruction na nzambe longola na koyemba ndenge nini na kobina ndenge nini longola ba ange yango mwana nzambe pa lobi bon nzambe wana na yebi yango te po la so na yebi yango nzambe akitisi nzambe abakisi nzambe wana yo yango mwana mutu nyonso omwana na weba tumiso mwana alati bilamba abimisiki dubu babina ngo ya kotokisa babina ngo ya kobolola babina ngo ya kokalinga bazobina ngo ya kosani ya kogriye bazobina ngo mubesu mutu na mutu abina nzembo na longola ba ange pona nga je ne pense pas que dans une église sérieuse bayemba nzembo wana na bayemba ngo wapi na moma nini yesi na la borne bayemba nzembo longola ba ange na Philadelphie bayemba longola ba ange l'église ou le pasteur bazali baza vraiment si cultivé bazali Yasika eye mwana Congo bien si a max yelibiso solution pour na bokasi ya bo papa ozo souffrir na hémorroïdes, constipation, éjaculation précoce, insuffisance ou impuissance sexuelle. Bien si a max, c'est la solution à tous vos problèmes. Un produit traitant mais non stimulant, renforcement de la puissance pour maman Sepela. Un produit 100% naturel conçu à la base des plantes en provenance de l'Indonésie. Pour tout commande en ligne, appelez-nous au 085 28 65 146. Bien Siamax, la solution à tous nos problèmes. Alors, passez vos commandes. Bonzambe, na bonzambe lola ezofuta sima na mpona koloba nzamba botoboye biso soit finalement ça sosele biso elongo na pasteur ezami sia na buso tokti de l'éternel et désiré qu'il a fait le mot pour le motema d'Iven de mot de pilon na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel Naboto na maman Mbonga de la Suisse zamba lola amono pe amona maman Cécile Tika motema papa Mayala na Ottawa na Sarah Yoka motema papa Cédric Lolendo na Québec bonzambe lola ezofuta simana onto ya proba kinzama boleto voyez que des choses soient bien aimés avant que tout na sujet ya biso ya lelo nazo rappeler na bande au nom qui badola na biso pour le pasteur Charles Moussa Bamito le mopanga bien s'entendre azana biso na Kinshasa séminaire au banda un grand séminaire au sein de son église et là sur enseignement numéro 194 dans
la bonne sémence. La bonne sémence, Bostra, donc, de Kinshasa, ils ont organisé 5 jours, il y a prière, il y a séminaire, bonnes amis, ils ont un rendez-vous. Le Longo, la pasteur Charles Bostra, l'homme de Mopanga, à partir des 16, les 17, les 18, les 19, les 20 avril, à partir de 16h, dans l'église, la bonne sémence, Bostra, de Kinshasa, ils ont un 4 heures, Kassavou, à venir enseignement numéro 100 pour notre cadre. Et voilà, toujours dans le cadre, il y a encore informé, il y a aux autres dans l'épisode de partout. Donc, au Soulani, il y a des années, qu'est-ce qui se passe dans l'église corditrice, dans mon côté, dans un couloir de frère Maximilien, ok, vous voyez bien très bien, shalom papa. Shalom le Calvin, shalom na Libota Nankolo, la présidence de merci après un très long moment. Tukutana les sociétés ka Nzambe a sepelé tumukona lelo tozala tikete Nzambe asunga biso pona topambola libota na ye. Merci beaucoup papa Maximilien, merci na bana bazo landa biso papa tu as mieux le souci de l'eau, ça fait vraiment pour aider allez bazo mon biso bonne bana ofélina baza bien Nzambe azosunga musala na nzela ya orphelinat, partage ton pas avec celui qui a faim. Nzambe azosunga toza kokuba ata ko ba difficulté liée na situation socio-économique ya mboka na biso, mais Nzambe azotika bisoté par sa grâce année au le 7 septembre orphelinat partage ton père pour sa 5 ans d'existence et kozala mokolo munene mpona biso na kasi kobengisa basali na Nzambe libota na nkolo mpona tomeka kosolola koevalue mosala ya tata ndenge tobandaki ndenge tozali ndenge mpe tozokoba lelo lundi bana bazokende retraite bana ya orphelinat partage ton pas avec celui qui a ko bazokende retraite na Banzalemba eza na commune ya Lemba et samedi baokende baptême bayaya balandaki mateya baokende baptême et dimanche bazonga na orphelinat tokoyamba bango surtout baoyo bakoleka na nzela baptême par la grâce de Dieu. On va organiser une mini réception pour na kopambola Nzambe pour na bango, mais semaine oti koleka niveau orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim. Tozalaki pe na séminaire ya une semaine na bana tande kolobela na oyo etali comment vivre en société. Toza na bana mosusu bauti na balabala, toza na bana oyo basusu bayibi baboti te, toza na bana oyo mosusu bazali baorphelin tata te mama te, bango nyonso tu wana. Alors on s'est rendu compte que moi mikakatano ezalaki kati na bango na lolenge ya kovivre kati na société yango nkola sunga biso koorganize séminaire mobimba koteya bana kolakisa bango comment vivre en société mpona orphelinat ezaka kolia te ezaka kolala te mpona nga c'est une école de formation oyo mwana aza kuna aokende classe tolakisi eke bonzambe tolakisi comment vivre en société otango azobima na orphelinat azala moto azali complet moto azali équilibré et puis Nzambe asungaki biso tobakisi bana mibale toza na mwana moko ya 4 ans auti mpe na balabala toza na mwana mosusu aza na 7 ans auti mpe na balabala mais oyo 7 ans wana tozobondela azokwea mingi azokangama mingi et asisi ba traitement donc tozobondela mpona ye Nzambe vraiment mimonisa akangola mwana wana kokwea kokangama wana esila wadi manière générale to pe na mwana moko akopresenter examen d'état année oyo et puis parmi nos enfants ezala mwana moko apesi biso esengo abimi premier de la classe ye azalaki na balabala akapela na bombi kombo na ye pour question d'éthique ana 7e akoti 7e to premier CO et mwana wana bimi premier de la classe. Ça a été une joie pour nous. Nous avons bimi 2e de la classe, donc nous bénissons l'Éternel pour na bano Nzambe apesi biso otala esika touti na esika tokomi talaka mwana aza na orphelinat bato mosusu mwana orphelinat eza lokola poubelle orphelinat eza lokola esika oyo espoir oyo ezala te. Mais on s'est rendu compte que
na bano nzamba pesi biso na kati na orphelinat batane ezali bacapacité ezali bapotentialité ezali lopambola nzambe mpe merci na yo Alvin otikaka biso te merci na bandeko ebele bazolanda na biso na l'émission bao basungaka orphelinat partage ton peu avec celui qui a faim me baza na Kinshasa me baza na poto nzambe alola apambola bino daya dimanche toyambaki ndeko moko Emmanuel azalaka na France aza assistant social azali serviteur de Dieu avec une orphelinat partage ton père kotala biso na cas de partage d'expérience kosala mwa ba comparaison par rapport à travail social na poto na biso vraiment na mwa mokuse donc c'est que nous pouvons dire. Merci beaucoup Papa Martin Benga to continue na sujet oyo ezali na actualité pasteur Walesa kabuni Walesa to pesi papa na biso ngote oyo azolanda biso tolandi événement moko papa vidéo moko epanzani oyo tokotokola na na yo papa Walesa abengani papa mon l'église bandeko ebele baseleki bamona inondation après avoir kolanda vidéo wana papa Max na nga osala na analyse étant que journaliste chrétien obanisango na kati ya kimbo nzambe après avoir kolanda vidéo wana maloba nini okoloba de Calvin nalinga mpenza lisusu te kosala bacommentaire na bavideo ezoleka tozomona kaka mpona koevite ta mosusu baproblème to baconflit to baincompréhension na bato toza na biso na boyebi mingi te nalingaka nalobela mosala na ngai to nzambe abenganga lokola assistance sociale lokola moto azali koaccompagne bano baza na situation difficile mosala eza pasi mosala wana esengaka beaucoup d'énergie que na kopesa point de vue na makambo ezoleka na baeglise je n'aime pas tellement kaka mpona koevite baproblème soki okogene o te sepelateur mosusu papa Max tolobe basujet mosusu parce que oza na kati ya église quoi tolingi tozwa likanisi na yo papa réaction na yo eza nini par rapport ya vidéo parce que kambudu Walesa seliki pourquoi ngai napesa point de vue na ngai pourquoi ngai napesa point de vue na ngai ozobanga nini papa kobanga te tu vois depuis un temps nazolinga mpenza na commenta bavideo ya quand même cette fois c'est au moins que papa na biso Walesa asali quand même eloko moko ya bien sepesi tout le monde non alingi buzoba te babuzoba ezose passe na baeglise mosusu chez ye alingi yango te Alvin. Je sais que tu me pousses à parler. Bando balimbisa na pesa point de vue nanga. Mais toi peut-être quand même papa ça m'a bon mais na pesa point de vue nanga bien que je ne voulais pas. Mais toi peut-être même bon papa. Na bien pesa ce que yo linga pesa point de vue nanga. Na linga ki yango tema par respect puisque poser la question bando pe bazotala. Mais na inga so okota mama basa na nzambe te nzambo abenga bango ye moko asambisa bango nalandi video wana de Calvin noka pasi na motema noka pasi na motema noka pasi na ndenge nini papa napesa point de vue Alvin napesa point de vue lokola mwana nzambe nangi napesa point de vue nanga lokola mwana nzambe lokola enseignant et lokola assistant social napesa point de vue na ngai naza na respect mingi na papa oyo na nzela na ye bato ebele papa Walesa naza na respect mingi pa papa Walesa na nzela na ye bato ebele babongoli mitema na nzela na ye bato ebele baye na nkolo nazoma mosala azosala na Kinshasa na baprovince mososa libanda ya mboka nazomona susi ya papa Walesa boni azolinga bato babongola mitema nazomona papa Walesa l'amour qu'il a envers les autres libéralité azalaka nango nazomona comment il dépense l'argent pour le salut des âmes. J'estime que papa Walesa aza moto tosengeli komemia
azali moto tosengeli ko respecter. Mais par rapport à la vidéo, à un moment, je m'étais dit, ils allaient théâtre, ils allaient réalité, ils allaient nos juste. Maintenant, à comprendre yango. Malandi yango une fois, deux fois, trois fois, et j'ai compris qu'il théâtre était, ils allaient réalité, de Calvin. Et ça n'a pas si na motema na lela na lobi to komi wapi de Calvin que moni balakisi son de kwana. Bon, c'est dommage que ça kaka extrait hein on est Tanzanie, nous n'avons pas l'intégralité à message naïe. Je me suis bakati yango toni ni na ina analyser par rapport à extrait wana de Calvin is a normalité. Moi, je suis pour la discipline à l'église. Zambé la vie soit Zambé à ordre. Mais Ndeko, par exemple, le cas Ndeko wana, à Buki Mibeko, à Tamboli Malamute, Bakoki côté sous discipline. Mais on ne peut pas l'humilier. Là, on a humilié ce frère-là. On a humilié ce serviteur de Dieu. Comment ça? Ça ne peut pas se faire comme ça dans une église. Non, c'est une humiliation. Admettons qu'Azaleki pasteur. Et le papa Wale, ça va être les années. Naniva conseil pastoral. Bavandi a présenté les Kamboupa Bassin ensemble, na conseil pastoral. Voilà de qu'on a vu ce pasteur. À Tamboul Malamute, Boulé. Ton côté sous discipline. À côté, elle est sous-souté. À côté, l'église. Ce Kazaki qu'on vend dans l'icolo. Bah, à revendre dans la C. Vous comprenez? Situation est sous Kibongo. Qui a commis sa moto. C'est Azali moto. Azali na ba relation. Azali pe na droit et dignité. Azali pe na droit et honneur. Pour présenter bongo tandeko oyo. Asala ki boy. Boy. Bima. Zo Bible na yo. Boken ni Calvino. Ça ne peut pas se faire. S'il y a des théologiens qui me suivent. Moutako bête là, action wana maboko, azali te tala na Bible. Bayeli Yesu Jean 8. Moi ce batembolaki, la femme adultère, nous connaissons l'histoire. Mais quelle a été la réaction de Jésus à l'obi? Qui d'entre vous n'a jamais péché? Yesu à l'obi te nana sala kobote katenabino. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Et Yesu a vu ce moi wana. Élément. Kende, pe ko zongela yango lisusu te. Comment une réaction Yesu? Nga condamné te. Mais kende ko zongela yango lisusu te. Donc nga kanisi te l'église, ce que frère a quoi le kobo. Donc pas c'est mes kobo. Et d'ailleurs tout le monde a par exemple et kobo. Mais ça va ne comme si on a quatre avec l'église na biso. Peut-être samedi. Bon bah là avec ma boîte de nous bazalaki. Bon bah langwaki masanga bazalaki, bon bah salaki la surfacturation bazalaki, bon bah yimaki mbongo pe bazalaki. La plupart de nos dirigeants qui viennent dans nos églises, oui bah dégâts bazo, nous Congo zo kufa, tous ça bah dirigeants mitema mabe, bato balingi mboka te. Mbongo école, ils ont profité d'une catégorie de gens. Nous sommes dans nos églises. Ceux qui détruisent le pays, ils sont dans nos églises. Nous les appelons des excellences, nous les appelons des honorables députés. Ils sont là avec nous. Regardez comment nous les accueillons lorsqu'ils viennent dans nos églises. Mais ce qu'on a dit, Bangonde Oyo, la surfacturation, Moyibi Ambongo, Bitumbo Tozanango Lelo na Est, mais maintenant baza à la base. Mais ce sont nos dirigeants, ce sont nos autorités, ce sont ceux-là qui ont une portion de pouvoir. Mais regardez le cas besoin de l'église. Nous sommes à Mabango. Ils ont à Congo, nous sommes 50 maisons, 40 maisons, 30 maisons. Au moni mutunenga a bandi musala, il y a politique, nenga comme ministre. Mais un moment, ma villa à travers le pays. Ils sont là. Je suis pour la discipline à l'église, mais ça ne doit pas se faire de la manière où 5 000 et l'autre, tout le monde n'est pas papa ou allez ça.
Balimbisanga na zengi terme. Est-ce que c'est peut-être Matalana? Est-ce que peut-être Roulaxa Bato que voilà, chez moi je ne blague pas. Aïe, l'église à Bassantou. Soko Tamboli Mabé. Regardez. Mais non! On a humilié ce frère. Pourquoi on doit l'humilier? Pourquoi l'exposer? Et puis pourquoi côté on a les réseaux sociaux? Est-ce que les Camerounais se seignent comme à les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux communent les banques, les réseaux sociaux communent pour la bisoba en Zambie. On ne peut pas traiter nos différends, on ne peut pas traiter nos problèmes en famille. Frère, ceux qui veulent sanctionner, frère, il faut que le monde sache que Alvin te sanctionner, Alvin te châtier. À la recherche de quoi? Toujours le canini. Mais oui, ce qu'Azali par exemple frère, Azali pasteur, un prophète. Azali prophète, c'est un leader. La quatre église, voilà. C'est vrai, à quoi il a à quoi une erreur. Mais derrière, ils ont un bateau peut balandakaye. Ils ont un bateau peut il y a une église, voilà, à cause d'ailleurs. Le mieux à faire, c'est là qui nini. Il y a un cadre moko récent. Où il y a Bayangeli, où il y a Bakambi, à Ndeko Nabiso, Mambweni, prophète Mambweni, Boutala Bandeko, où ils allaient biso Nabiso Basser ensemble, Mikolo a sous discipline. À côté, il y a mais à côté église, tout le monde de la paix pour naïe. Papa, ceux qui n'attendent pas Congo, ceux qui frères, tout le monde a quoi il a mbeba. Biso, on est au télémisaïe, on est au sungaïe, mais tout ça qu'on bomaye. Tout le monde de la peau frère. Et comme lié, ça peut aussi vous arriver. Tout le monde de la peau naïe, tout sungaye, zambasa nini, a télémisaïe. Mais pour le moment, comme ça sous discipline, à côté il y a te, à côté modéré te, ils ont quitté bien à côté église. Le cola mundi minyoso, à côté vendre na ban. Akuvanda na ba lokola mundimi nyonso mais à côté ya te ba responsabilité o azalaki na yango akosala nini akozo yango lisusu te. Comme ça on l'observe. S'il est un bon frère akotika na ba akokima église te akoye pendant ce temps yokola tata oza mo liso molime pa na ye oza pe kolandela ye oza pe kosunga ye po atelema. Mais le coup la moba te l'impate, on se koyate. Pour ça ni, au bambé le sous marteau. Comment c'est au bambé sous marteau? Mon millier frère. Est-ce que ça est important que le monde sache que Ndekouana atambola ki na ekobo? Est-ce que ça est important que le monde sache que Ndekouana to châtier, za Bible nao, bima kende, et ça le mawa. Na quelle Bible? Quelle Bible? Jésus, notre modèle, ne l'a pas fait. L'exemple de la femme adultère, Jésus ne l'a pas châtié. Jésus n'a pas dit que voilà, on a la CP dans quoi. Mais non, Jésus ne l'a pas châtié. Jésus a utilisé une méthodologie, approche, il y a comme même la repentance, il y a comme sungandeko, à comprendre que Antoine Salakiwana, ils ont mal à mingité. Mais nos frères vont exposer l'église. Il y a Bouzobane, Monani Polé, la mise bateau. Mais dans cette église-là, il y a des frères peut-être avortaki. Il y a des sœurs avortaki. Et ça, Moussous a yéda qui peut à l'État. Moussous a zappé l'église, à la kanda, rosara, abunda pamba. Mais, bazan bagou va vendre le corps, sans tout. Il y a une des bimi. Mais non. Moi, j'estime que méthodologie, ton approche, Moussa Nzambe Walesa, que nous aimons beaucoup, à Sali et Zamalamte. Mais même par rapport à l'éthique, il y a ce qu'on appelle l'éthique pastorale. Dans chaque discipline, il y a ce qu'on appelle l'éthique liée à la profession. Un homme de Dieu, si instruit, un homme de Dieu si cultivé, un homme de Dieu formé, informé, averti. Aïko sala acte wanate. Aïko procéder na vie, akoki ko procéder. Mais dans un clair. Le pasteur non, comme un pastoral lié à la. Alvin, s'il vous plaît. Alvin, s'il vous plaît. Pardon, la bonne délire. Comme même manga dans zélo zo me mangate. Ok, c'est bon.
awa toyeko sala nous on vient pas s'attaquer aux hommes de Dieu. Nous avons beaucoup d'estime à cet homme de Dieu. Il a des églises à travers le monde. Il a des relations avec les autorités. Il a certaines autorités qui sont à l'église. Il sillonne le monde entier. Il a de l'argent, il bénit les autres, il donne en public, tout le monde voit ce qu'il fait. Donc, mais seulement il a que par rapport à l'éthique pastorale, dans un théologien, mais la théologien par rapport à l'éthique pastorale, par rapport à l'éthique pastorale, il ne devrait pas procéder dans le linga saliwana. Ok. C'est pourquoi Max. Oui. Mais quand on a posé une question. Vidéo et salami. L'église, il y a l'homme de Dieu, mon tonaki bonzamé, pasteur Wale Samukolo Bastad. On a tourné sa stade des martyrs partout. Et ça, erreur et salami. Les aliments qui a éthique pastorale, manque il y a sagesse, tout manque il y a conseiller à malam. Et quoi il y a? Mais là que nous d'abord na eloko asukolobi ya ba conseiller. Il est plus qu'important à lui que les hommes de Dieu, que les leaders religieux, bazalana ba conseiller en communication. Pour les grandes décisions, ou même pour la sortie médiatique na bango, ba tout na ka conseil. C'est important, il y a mon konzamboka, même autorité de bazar. Ils ont des cabinets, conseillers en communication, conseillers en logistique, conseillers économiques, conseillers scientifiques, conseillers spirituels, conseillers linguistiques même. Ce que vous savez, le discours, il est entouré par des éminents professeurs à français, Bazawana, Bango Azo, Botala, Soume Ati la correspondance, ils sont voilà Moussa na Bango. Et ça s'apprend. Ça s'apprend à l'école. Nous, on a un travail social. Non, ça, on a qui boudi quitté. Na kena na classe na tangi, travail social, basala kangondenge, nini. Nous avons un certain Raphaël Awa. Il y a une inondation au Salemaki Awa. Tous les gens qui ont dit que mais nous avons un certain Raphaël. Le assistance sociale. Nous avons un pavillon mobimbo, nous avons l'assistance sociale. Pour nous accompagner, nous avons un et puis ça qui bande ko te pour bande ko na ezaka fufuna madesute ezaka milikité ezaka jité ya kopesa bango mais esenga makambo ezali ebele esenga d'abord ko identifier le problème na bango après avoir identifié le problème na bango on va n'est-ce pas que ça la plan d'intervention pour permettre un bon accompagnement. Mais mon temps est en classe, c'est en salle en ligne. Parlons du nom de il faut moi maintenant. Il y a un lobaké. Parce que ça n'a pas passé, il va télémaga, va télémilater. Du nom de parce que vous avez à 7 ans dans la classe. Non, dans le biquet, les alliés importants de Calvi, Nangungo, Tozali. Faut moi, papa Max. Dans Nangungo, Tozali, les importants, tu vas au Tanga, tu repères ça sur Maïle. Pour eux, au sala likambo, ndenge et salema. Un bon, les représentants menuiserie, il ne peut pas se former. Dans la discipline, l'union surtout, est alliés important. Alors, ici, je parlais de l'éthique pastorale. Par rapport à l'éthique pastorale, et puis si pendant malin en mingité, ma kiti signe de konabiso, ma million de konabiso, attends quoi ça là qui m'a bé. Azan a droit à honneur, Azan a droit à dignité na ye lokola moto. Bariko bimisa ete netandwike dans une église, voilà ndeko oyo na bengane le zobibe nao
kende koyaka lisusu te boye non 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 ça c'est non et ça pour moi c'est pas commode le Calvi et ça li passe mingi yango zali important na bato na nzambe na limeme surtout kozala ngwe pa na bino bozalaka na ba cabinet likambo songolo pakala bobengi nanu bato baza pembe na yo bomoni ndenge nini na likambo oyo tosala ndenge nini tosala komeka mpe kosombi kinya makanisi na bandeko bazali nzinga po ete tobetisa bato libaku te na moni na bareseau sociaux na te bacommentaire bato ebele okomona ke bato ebele bapambolami te bato ebele mitema na bango esui mitema yango esali pasi tozali koencourage ndeko te oyo akwei na mbeba atako akwei na mbeba azali ndeko na biso atako tokoshatie ye atako tokotia sous discipline Alvin tosala yango avec amour ndeko mona ete nasali mabe l'église nanga elingi nga pasteur nanga asepe nango te na déshonore ye mais pasteur nanga abwakisi nga mpenza te tomona ye lokola ndoki te kaka ndenge tomoni wana nayebi te so eza na bandeko bakoyeba non bravo sali malamu te Alvin je ne pense pas que eza na bato bayi kobeta maboko babake non la décision qui a été prise eza malamu je ne pense pas. Merci beaucoup Papa Max, je crois bien que toi aussi ça na sujet na biso conseil nous encore pesa na Papa Walesa par rapport à la vidéo parce que ça dit moko ya ba passer au travail penaï ce que ça a toli a koyoka mais est-ce que ba toyoka ba passer belé ba katolité ça je te dis la vérité ba passer belé ba katolité surtout ce quand ça ba relation na ye na niveau likolo l'église wana azana ba ministre azana ba député azana ba sénateur azana ba konjamboka ba yaka kuna l'église wana akanga pe photo na mokonzi ya ba yoka lisusu te amine to solo baboy déjà basi ba bengi tala frère wana songi lisusu il faut okangisa tu voulais to lo baboy ba bengi bango baninga et puis loko wana ndeko vivre ça la passia oyo komi na Congo yo mokuzu video na yo bwaki bato ayi kosala banalise bo bino lokola boza ba magistrat nyonso mokili na maboko na bino vous avez des millions loko banoko benga boluka il faut tokanga il faut église lokomika likolo okangisa mais ntango banaka ba ministère ntango bazalaka na badollar te ntango bazalaka na bajip te bazalaka boye te makambo tolobaka toza kodimine église te toza nde mpona tosunga po esi ebimi epesi solo bato ebele bale tozoya mpo tosunga bandeko mosusu baproblème ekozala kaka mais toyeba comment procéder comment procéder pour l'église wana bato il y a toute une catégorisation bandi mosusu bana maturité bandi mosusu na katikati bandi mosusu baza faible mais tokimisa bango na église quand ils voient ça et kokaki même kobima boyete il y a des choses que l'homme de Dieu n'est-ce pas à son niveau akoki kobomba. Il y a des choses au mutunan nzambe abino o ngana kobimisa te o ngana kosala nini na kobimisa te exemple Alvin on n'encourage pas ozana mwana no mwasi ba pese zemi mwana no mwasi olingaka mingi osutuka bo mwana azana zemi Alvin okoya na réseaux sociaux pour nous lapider admettons kazaki mwana papa Walesa ya mwasi mwana ya boti à se rendre compte que ngai Walesa mwana nga mwasi c'est bien que je n'encourage pas ce n'est qu'un exemple de Walimbisanga à se rendre compte que mwana ne ya mwasi azana zemi okoya na mwana mwasi na réseaux sociaux on a kisaki que mwana ngai ba PCZM bima kende pour que ce église oté je ne pense pas que osala yango akobomba yango akotelemela mabe pour kobatelemela mabe mais okoluko sungaye osungaye obike biloko ya bongo mutako ko mopagano plus ayiko bi l'église na haine ayiko m'appelle brigand ayiko m'appelle kuluna. Pourquoi? Puisque il a été humilié
À l'église, on n'humilie pas les gens comme ça. À l'église, nous ne venons pas à l'église pour être humiliés, pour être, n'est-ce pas, rejetés. Nous ne venons pas à l'église pour être chosifiés. Nous ne venons pas à l'église pour être, comment dire, être réduits. Non. Mon bâti n'est pas te Seigneur Zala. Mon terre, biso tobo ko la bana borfelina. Oyo tina Bibwa, oyo tina Njili, oyo taki na Saint-Gabriel na balabala papa. C'est-à-dire que tous êtes devant ma esprit à moderne à moderne. Ceux qui ont un moté maté, si nous avons benga yote Alvin, au bel l'estomac. Au bel l'estomac. Vous avez nous besoin de hein? Nous tu bala mon mi bala boto yono. Moi na 4 ans tu bala bala. Amatela ba qui tu amatela qui ravi vous c'est là hein makamona so ebima et peut sa biso idée que ba boni to iko accompagner mona wana. Vous comprenez donc cause à la berger et c'est nous a monté à mon nene. Je ne pense pas que moi non moi c'est la sainteté. Ma zémissier au coin na réseaux sociaux pour mukile yeba. Ton moi non ya mobali akio sainteté. Ton moi non mobali exemple vous allez pasteur moi non mobali a sainteté malata. To a sainteté mado. N'indimite que pasteur toi sainteté protocole to chante. Voilà tout protocole to chante la sainteté. N'indimite que yo pasteur oyaba ome moi nanga oyo tiko oko bomba ye pour na dignité na yo pour honneur na yo. Oko luka o bomba yango ba mususu batina bango na poto. Exemple ezali belé on va pas nommer les gens. Au moins la zemisa qui a tel honneur na ye atindi na poto akimisie aki aboti après un temps kozonga au monde on a Kinshasa l'exemple ezebele quand frère wana méthodologie to approche on va utiliser qui ezali humiliant ce n'est pas commun dans la maison de Dieu ezali manque éthique pastorale pasteur azamuta munene akoye ko beta wi lokola papa na niveau conseil pastoral bango na bango ba pasteur pour ba pasteur baza maturité ba pasteur ba comprendre ah pasteur prophète par exemple mamonambwa asalaki bo mais pour le moment za sous discipline au bon de la bonne à côté à côté le côté sous discipline tu vois papa Max la Bible nous enseigne au monde de kono on a dit comme Luca première fois bengan de comme mi balé misa bouquet beaucoup d'années première deuxième troisième fois mais pourquoi pas briser ba étape union soit un pasteur avec qui maman a présenté à surprendre papa oui qui n'était pas au courant un papa à celui qui n'a plus de 59 ans na maman wana afunga maboko yuka no video funga maboko funga que sur landi sur landi yango mais non même à l'école moi j'étais enseignant même à l'école pour faire des disciplines na mikola ba ko sala on a un système ndiki bona kati ya les rois de la forêt bona kati ya Zamba les rois de la forêt le maître absolu système pour le maître Dixit, le maître a dit, le système y a le maître a dit. À quoi ici? Le maître a quoi ici, mais non, mais non, habité, bande comme un fingaka. Est-ce que ce tono va m'abbé? On n'est pas venu ici pour nous humilier, bah, tout son boulot par la méthode lingette, papa, mais dans l'église et beleza, ah. Ma pasteur, bah, sur discipline, on est battu, et puis, pasteur peut se battre sous discipline. Ndima paye. Zala pe mutakomi kitisa ba pasteur bele so baté sous discipline avec na barumbu o sutuka 3 mois après à que ça l'église na pompage ça c'est en fait ba oyamo mon église a Congo biso bezé belé pourquoi ba pasteur belé baza ba rebelle ba tiaka sous discipline na sani akati finake na masina ah boniko yatanga sous discipline ngane na terre bien l'église on a poni simba akobetelo par rapport ya bidili ya pasteur Walesa réaction n'enga sali papa oyo qu'est-ce qu'il voulait vraiment il voulait quoi il cherchait quoi et dans les logo mo ezo batama sima ya vidéo OK papa bana ko luka ke bacha eka
au juste mécanicien sima ya acte à votre toi peut-être pour l'accès comme chez moi je ne blague pas, moi je ne suis pas comme vous. Chez moi ici c'est la discipline, parti aux carton rouge, peut-être ça. Mais et peut signer ma baie, donc bimi na ba norme comme le ko là et peut signer ma baie. À quoi qui ko procéder boyete. Pourquoi humilier pasteur voilà? Pourquoi humilier? L'église on connaît que batotu bazala kana ba beta maboko. Bon je peux na l'église na biso pour ne pas particulariser l'église. Na l'église na biso nyonso. Dimanche. Batotu ba kiti dimanche ayi na ba kwiti. Mutubiso akane aiki kiti wana dimanche. Ebso aza 12e bureau. 12e bureau à une église. Muso azala pe muyibi ya kosakana te. Il est là tobeta maboko. Bakamila biso belé besoin d'église, ba dirigeant biso belé besoin d'église wana. Bando ba bomi mboka Congo. Ba passer facturation za banane, ba coopéra mingi za banane. Ezo bato bazo kamba biso ba ebele ba coopéra. Musala 1 million ate 24 millions. Mbongo futa bata misala ya meli yango. Yamwe ba tonga tonga ba ngano ne to tonga. Ba to betela ba maboko. Voilà courage à yébi savoir que maman bosse les amabe. Nous c'est content na ba dim, nous c'est content na ba jeep. Et puis on va comme parapluie na biso. La pasteur wazani et ba mingi papa, bata ko mikiti saba susu mingi te. Merci beaucoup papa Max Menga. Donc comme merci là il y a première émission na biso hein. Tous autres ont la deuxième émission, la sujet za moi minute, tous autres ont de la soso. Pour nous poursuivre ça, comme il y a une sujet la biso, ba ange c'est nous avons là ba ange. Il y a un biso Benjamin après ce mot tesika azola na biso. Nous avons là ba ange, biso to ba place na bon. Réaction non. Obiso moni nzembo. Ah? So moni nzembo abengi ndubu wa Nzambe. Bakomo sakana ngo. Mutu nyonso, mutu nyonso akomo sakana ngo. C'est que derrière na lola Nzambe abokita nzembo wana. Est-ce que vous comprenez? So moni nzembo abengi nzembo wa Nzambe. So moni nzembo abengi nzembo ya Nzambe. Ene to bana ki nzembo wa Nzambe. Nzembo oba bengi nzembo ya Nzambe. So moni ekoti na théâtre batakomi kosakana ngo mutazolia aomela nani gege azana yango ekoti na comédie ekoti c'est que dans la lola ba rejeter yango ba rejeter nzembo wana Nzambe rejeter yango sio basa on ndenge nini s'il vous plaît basa na on faut comprendre que basa na nzembo oba bengi toza chanson chrétienne yuko si nzembo lokola talatina nga lingaka kolo Yesu banzembo bamente wana banzembo ya mulutu ale moloto banzembo ya papa batoms wana banzembo babulu bakalara banzembo badenia bamatusa mwani yosi mutu akokitisa yango bongo osala ngo ta otema onction eza makasi yoka otema onction eza makasi bino ozobanga me nzembo eza na onction te nzembo eza nzembo ya chanson ya divertissement chanson ya amusement chanson ya détente donc orobete na boîte de nuit orobete na bar orobeta ye na kutia masanga papa Max lo abonde Moïse Mbia a humilié yo na conférence de presse abengaki yo égrika blo aboye pa banka ba walesa na même papa na cette question olongo na Moïse Mbia bino na ba Roger ba ko ba ke musique na zo beta na ba boîte na ba hôtel et des places ko beta ke musique à Californie ce que ba ko sa masumo yo kinzemo ya Nzambe otiki masumo mara moko. Comme chose na ndeko na biso buto bimasika pourquoi bozo combattre ba étoile boy papa longola ba ange tika pasteur Moïse Mbie banzembo na ye ayimbaka bien c'est un artiste fou le lorsqu'on dit mais muta roza la peta msunze moko échoué mais non il faut pas généraliser OK aujourd'hui quoi bomba ça c'est
Zembouana, c'est ma chanson chérie, fétiche, j'aime ça. Vous comprenez? Moutarouz a échoué les loups. Mais tu vas dire que non. Voilà, l'ongola ba ange. Ok, dans l'ongola ba ange. Déjà, Nzambe, moi, qu'on a l'icolo. Asi, a Bengani yango. Akiti Sinzambo na se, yango zoma Nzembouana. Moutounyo, na moutalibo, ma moutougnyo se côté dans la boîte, écoute donc, moutougnyo, écoute dans la comédie, écoute, Nzembouana, ça n'édifie pas, Nzembouana, ça n'édifie pas, Nzembouana, ça n'édifie pas, et ça n'est. Je vois que Nzambe va pas venir avant de nous na vie, l'ongola va ange, na lingina ku, Nzambe va beti maboko. Mutu na mutu azana responsabilité na ye na mosala na ye asei ko sala pona royaume pona bokonzi na likolo. En quoi ba ange bazali ko constituer obstacle pour que ngana sanzola Nzambe? Est-ce que nga pona sanzola Nzambe il faut la pesa Nzambe instruction? Longola ba ange. Vous comprenez ça? Qui suis-je pour nous faire instruction dans Nzambe? Nous avons yembe dans Nzambe. Et ce n'est pas Nzambe mibeko. Et ce n'est pas Nzambe ordre. Allons là ange. Je ne pense pas que ba ange baza ba constituer obstacle par l'angai. Moko na royaume azali na responsabilité na ye. Moko na royaume azali na mosala na ye o asengeli ko sala. À moins que frère, a utilisé une métaphore, qu'est-ce qu'il a voulu, n'est-ce pas, pour transmettre à Bisso dans l'expression, l'ongola ba ange, pour la kumisayo. Mais n'a kanisi ete, nazala le jeta, mais nazo mon ezali hérésie. On esenge ba sa nzambe belé, ba yembi nzambe belé, ba telema, on pona ko sunga libota na nkolo. Va comprendre que wana ezali hérésie, ezali yango senge na baptiste chrétien. Quand vous sali Nzembo na yo, Luka va conseiller spirituel, Luka pasteur na yo, Luka pasteur mususu, tali ces textes na yo, mutu na Nzambe tala Nzembo oyo par rapport à la Bible. Et ce ngana zana makomi, to la bimi libanda makomi. Mais belé bazo sala yango te. Yango banzemba kizoba zoba banzemba zanga mutuna makolo e mimi pe tozoyemba toza ko bina yango papa po ezali ko profaner l'espace ki bonzambe ko nzambe po longa ba nzambe mo musana yo ko nzambe longa ba o pesa session nzambe longola na ko yemba ndenge ni na ko bina ndenge ni longola ba ange yango na nzambe pa lobi bon Nzembo wana na yebi yango te pour l'action na yebi yango nzambe akitisi nzambe abakisi nzembo wana yo yango mona mutu nyonso omo na weba tumiso mona alati bilamba abimisi kidu babi nango ya kotokisa babi nango ya kobolola babi nango ya kokalinga bazobi nango ya kosani ya kogriller bazobi nango mubesu mutu na mutu abina nzembo na longola ba ange ponanga. Je ne pense pas que dans une église sérieuse, voyez Nzembo wana. Na voyez mango wapi. Na moment nini. Je suis dans la borne, voyez Nzembo longola ba ange. Na Philadelphie voyez longola ba ange. L'église ba pasteur bazali baza vraiment si cultivé bazali comment dirais-je? O ba yekoli ki bonzambe ba binango. Babina, l'ongola babina pena wana. Donc moi je me dis que un nzembo ba boîte, un nzembo baba. On bête en église. On bête en momani. Louange. Oui, c'est voilà une chanson, un nzembo nzoto. Un nzembo nzoto. Papa. On fait Kena bona nzembo yande po yeba ke nzembo neza nzambe te. Déjà nzambe moko si a ordonné a kotisi yango yo mona ona téléphone landakati. Yo to makasi na téléphone o mona te ba réaction. Ba bi nango ya kotokisa ya kobolola ya koyita ya ko griller ya kotokisa modèle na modèle.
papa nyonso banzembo lokola balemo loto bayemba banzembo babuloba wana banzembo badeni bakulutu matu Samuel banzembo wana banzembo mama Shabanu papa bazali ebele bamente baemeka banzembo wana ba Frank Moulaja papa nanga pasteur nani Atoms pasteur azana 12e reine Henri papa est-ce que banzembo na bango basala ngo bongo bango yimba tanzera bongo ta longola ba ayina komisa yo na komisa longola ba ange yo zana pour faire instruction ba nzamba longo ba ange o ba ange bakangama kaka se yo quand même explication ba ange bakangama kaka se yesu apesi ngana robena ozali bidi mukuru ozali ndakomba ozali boye okuta même lingo kota na kati ya kibonzambe obela libomo okota na kati ya kibonzambe papa. Merci Papa Max. Merci Papa Martinenga. C'est la fin de notre émission. Par là, si je vous comprends, et là, Kenza m'a dit que Benjamin en poisson, vu film ou ensemble. Kenza a vu film ou te, n'a pas bien mis en poisson te, mais Nzembo wana, on a engagé Nzembo moi Mosuni. Une place tango, ils ont ba boîte de nuit, ils ont un baba. Non, tout n'a tenu ni tout l'église. Mais il y a yembela yo na longo la ba ange. Mais j'ai vu ça vraiment. Neti na robi na Nzembo wana ta. Na bi na onde. Nzembo mo pendant na mariage, ba toi mili. C'est quoi c'est la ma comédie, tu vois. Ma comédie, chanson chrétienne. Merci beaucoup, Papa Max. Votre numéro de contact, Malubasuka. Non, Tolingi, avec un souka par réseaux sociaux pour. On me connaît tout le babou. Batualingi vérité, Batualinga sona yaki. Ne va bien ni pasteur wana azui. Asali bien. On va le babengio. Tolani félicitations. Papa c'est pelé. Papa la naki, papa c'est pelé. Banga balingi déjà. Balebele. Ba pasteur ben okomisa bango. Amene te biso boy. Ya omene biso boy. Lokwa to komisa raté. Ba olingo te, ba ngande okufa. Bango ba se ba luka ba boma, ba tse ba poison. Ko bango ba sa pe ba mai, ba ministre de l'église da bango. Net biso ngana ba dossier ba pese pelé. So ba mona ka to kangela bango wapi. C'est ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve ezaka ke to tika netique. Biso to rozo image ba mo ba publier to sala ngo ana tout ce que va faire to so ba analyse. Na respecta pe éthique na biso. Ko finga te ko boyi te. So mona. Donc nyo se sengele kaka na réseaux sociaux te. Lelo komika ko kabeli moto réseaux sociaux. Ok, ko sala domoko na prison centrale au bois ki biloko. Au PC moto 5 000 églises, réseaux sociaux. C'est très intimité. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Ce qui passe, c'est que moi, nous y a boti. D'abord, à ce que moi, mwana molimo za mwana omengana twa kuzambana opelina so c'est Max mwana zobela eloko mutema pas servi dans un moko mutema pas nga mwana sa hôpital nga mwana vani na muto ambe docteur ça combien ça mwana circoncision nous zo mutomba na ki orphelinat nzambe sunga eloko nele kamala nzambe musalo ezayo papa na lelaka. Ni tu le la mwana biso na ya 7 ans tiko ya akuya est-ce que malade kinde ketoni akuya ki son église mais zo moto na mbangu na ke parce que nous on a prié pour lui tout la qui a prié à moment on ti balabala il y a beaucoup de réalités ou ki mutema ta petit si pour est-ce que ngana boti bango ta baza bono nzamba pesinga bango na beaucoup na bango ensemble na bino. Comment on a fait nos enseignements sous mon amour en fait dans Zobel. Sous mon moment fait à la salle d'opération. On a lié à Kata, a yebi na lié à Kate. On a mon avant la carne, on le va péper, on tourne à scène à ça pour intercéder. À cause de la responsabilité, et nous avons ressemblé sanga
na musalo nazo sa na orphelinat sur na sala o malamu nzambe abambolanga sur na sala o mabe nzambe pa kopesa nga bitumbu ceinture na biso bapasteur tozali kokamba baza bana na biso pe baza bana na bango soki abungi nzela weko te sous discipline mais que le tout soit avec amour pas avec dénigrement pas avec humiliation aza na droit dignité na ye aza na droit honneur na ye même image oyo atiela biso ba TV na moment délivrance moto azobaluka na nini mais omona batiango na TV non par rapport ya éthique oyo kosalema te oui par rapport ya éthique il faut bombe elongi na ye tomonaka mpe kosa motu délivrance nabimi yo komonani komonanga mamonambwa oti wape naoti na bibwa okotaka omona ne elongi ya mutu ekoki kosalema te ekosalema ta dimanche wana bayi kokanga yango foto te bayi kopiblie mpe yango te bato wana baza na droit dignité na honneur na bango quel que soit statut spirituel oyo bakoki kozwama biso tozwama bana baorphelinat mwana aza ka maintenant na tebe na bakomi mwana oyo boye ni kosala yango te esenga nazala moto ya monene nabomba bana wana nabomba bavi na bango makambo bana na bayebisa ngai nabomba yango nabatela mpo bana avenir mais soki nakomi kobimisa motakala ya bana bakokola bavideo kotikala lobi bakobimisela bango bavideo wana est ce que tolobi mabe merci lim ya papa Max na bandeko nyonso baza na posa kosunga baorphelinat na biso partage non nalinga penda lisusu te Alvin ome mosala oyo tosala oyo ya travail social buzobe bazolimbisanga buzobe eza makasi manipulation eza makasi escroquerie eza makasi ebele bayebi ke naza assistance sociale par la grâce de Dieu formé qualifié tosala mosala oyo nzambe apesa biso me nga pena sukoya na TV te oyo nde oyo ayebi ka tutisami nzambe asi motema nalinga pambola bana gloire à Dieu nazoboya po bato ebele bazota poto bazoya awa obi ke omwa balanda moto na TV orphelinat oza na selembao bato oti poto baye na badon bakena opesami orphelin esani emonanaka te bandeko ebele oyo baza na mosala ya orphelinat oyo s'il vous plaît bandeko totia sérieux todécourage bato ebele mpona kosunga todécourage bato ebele mpona kosala bolamu surtout bapaster ebele bakoti na mosala ya orphelinat baoyo baosala yango ya malamu bazali mais ebele ce sont des coopérants aza na bana te orphelinat ezalaka te orphelinat ezalaka na réseaux sociaux adresse eyebani te batongana bazotinda badon bazotinda biloko emonanaka te bato bazobenga biso bato bazolela pourquoi kokosa mais bien aimé dans le Seigneur oyo eza mosala ya pasi et l'état congolais Alvin asali même institution mobimba d'enseignement supérieur mpona koforme baassistants sociaux kolakisa bango comment koaccompagne bana oyo tozali kobokola lelo bato ebele batangeli yango te lelo bato ebele baza mpe na orphelinat te ekomi mpona bango cop moyen moko osala nini ya koluka mbongo yango ozomona lelo bango bazosala mosala malamu bazozwa lisungi te bazosoutenir bango te l'état congolais ye mpe esengeli abana kopesa basubvention na baorphelinat lobi national ndeko moko oti Paris mais Max ayaki na Max bavisite orphelinat mais bravo est-ce que l'état apesaka l'état apesaka eloko te l'état tinda kaka bana ata savon ya pamba l'état apesaka te et pourtant ministère ezangi bamoyen te tika nzambe apambola baoyo nyonso tu bazosunga bolemba baorphelinat bien eza ezali ebele na kili me ya minyato ya bakopere ezali ebele okofena mosusu nabona oloba po tosukana nzambe kaka sunga avotinda do na yo
aboti na contribution na yo mpe nzambe sa nini asunga yo afungola misu yeba est-ce que nazotinda oyo eza pena orphelinat solo to eza bakopera mpo bakopera bakoti partout na église bakopera baza na politique bakopera baza na makambo ya orphelinat bakopera mpe basala nini bazali nzambe asunga. Merci beaucoup papa Maximenga. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oyo okolobaki nzambe abotopaye lisusu atina masa azosalela biso nini ya papa yango wana na se pour se trouve à la prochaine avec même bonzambe.